Motema moto siko motema moto on a manifesté qui en camp featuring na banda kozela les paniers circulent encore concert pe yango vieux les paniers circulent encore toujours talela tout monde a bon geste mo boye oyo et ko taper pa ina yo toujours talela forcer mutute na kemandie pe pa mutute na talisi kaka na talisi kaka na yebi ko zotala na yebi ko za au courant na tikale jamais ko mona ta félicitations venant ya part nanga et ya vie nanga na mona ka ti lelo fali a bloquer Robino Munzibu nazolo baboye fali a bloquer ça te dérange ouais vaneti siko a bloquer ngatembe bino bozoka ça so boina la Sabino na la Sabino ça masola veranda makambo belele kana ba veranda moi so mutu ya otala bat bayambio na veranda masole bele beta ma tamso ba otonga pe yo mutu ba yokotala les sera le bien bloqué à communauté on attend au fâché au thé on attend ya au fâché le thé donc on attend le beloté on attend nanga est-ce que il faut en attendre nanga azana attend nanga ah ouais pour ça que coïncidence to kutana na vie na biso faire le go là je dis des nuances venanga aigle pas taliki asona bina ya makambo ya pecho yo ekobima penza ke ngam na alimentaka ba polémique na poster concert na ye ekobima penza ke ngamutu ngamutu na bazoloba yango hein ekobima bongo azana sima concert ya ekobima bongo vous comprendre vous comprendre to sauver pe mutu abatu to sauver mutu abatu mabete bona mateka a poster nani a poster artiste bondeni petit na ye wana monika sanga mutia mabe alinga abatu te moni petit na be mundi ça poster te ozomona otali concert ya Didier Lacoste et Bangsiote bang sanga par rapport à quoi les 8 vous allez m'appeler d'accord mandeko bolanda biso ba journaliste le 8 on encourage à kobenga ngate vous allez dire mais comment tu as fait et là on est ko bang sanga na moni yango te quoi obetela batu to obetela bakitita à domicile 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 kama na muzika lelo to monani fara awa fitezate montage zate talanga mibumu bla kasio mibumu so bete domicile à domicile à domicile à domicile ye kombo na ye Lacoste Adikei nga akelembi mongala alias Robino Mundibu. Puis je vous dirai tout simplement que je suis le fils de mon père. D'accord. Qui est ton père? Boktunanga, qui est ton père? Et je vous dirai tout simplement, venez mes frères, je vais vous apprendre mon père. Parmi les bons, il y a le meilleur. Général Investment Service. Une société d'un Congolais aux capitaux 100% congolais. L'une des rares qui vous offre une gamme variée de services dans différents domaines. Nettoyage des façades des immeubles et de tout autre espace de vie. Irratisation, désinfection, désinsectisation. Production de papier hygiénique. Production de glaçons, spécialiste en logistique, spécialiste de l'immobilier, boulangerie, traitement des plaintes. Il met à votre disposition des camions-bennes pour l'évacuation des déchets et immondices. Le tout à des prix défiant toute concurrence. Contactez-nous au 085 090 19 99 ou au 082 79 92 076. Rendez-vous au boulevard du 30 juin, immeuble Virunga, appartement 6, premier niveau, Kinshasa, Gombe. GIS, le meilleur. archevêque,
L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Voilà, bonsoir, bonjour, ça dépend l'heure à laquelle vous nous suivez déjà en ce moment, vous nous captez partout à travers le monde. Aimables fidèles internautes, restez connectés parce que vous aurez pas mal d'informations à travers cette émission. Aujourd'hui, nous sommes avec le chiffre 9 de Robinho Mudzibu, avec qui nous aurons le temps de parler autour de cette actualité le 7 juin. Au niveau, il y a théâtre du gymnase Nakatia Maribel. Nous sommes précisément à Nakatia Paris. Torbeta Masolo, comment déroulement et l'ambiance est aux Ndengeni, vous la festive. Le jour, il y a le 7 juin avec l'artiste Robinho Mudzibu. Raison pour laquelle tu es na siège. Côté ni baza ko lamba biloko batebele baza mutema monto baza ozela vraiment. Les repas et Rosala comment avec l'artiste Robinho Mudzibu Otoyambi Lelo. Bonsoir, bonjour Robinho Mudzibu. Bonsoir, bonjour Mike Lokamba. Voilà. Bonsoir et bonjour P. Voilà. Na RO. D'accord. Très content, il y a mon Aoul Soussou et surtout avec ma musicien au Baza Pembe Nayo, chiffre 9. Évolution d'abord, il y a un mouvement parce que tu es Awa, place au Lamba, Biloko. Ouais, évolution, ça va. Bengue Zala toujours. Et cette fois-ci, ça a amélioré moi mon équipe parce que tout le monde est conscient, très conscient et puis très motivé pour nous ça le meilleur de lui-même. Chacun de nous se donne pour donner le meilleur au événement où vous allez. Le 7 juin, au théâtre des gymnases, et ça va trop bien. Et tu as l'événement historique. Voilà. Parmi les événements où tu vois déjà dans le Congo. C'est-à-dire que tu as banal, il y a musique qui est Voilà, c'est ça un peu l'état d'esprit. Et surtout, le plus beau concert et puis le plus meilleur spectacle de l'année 2025. Donc, mental n'a plus ce bon. Donner le meilleur de nous-mêmes. D'accord. Est-ce que vous êtes déjà prêt? Tout ça déjà prêt. Bisous, tout ça déjà prêt parce que bisous tu répétera trop. Tu répétera trop natina pour parce que pour s'améliorer. Bien que question va critiquer des fois qu'est-ce qu'il y a la répétition. On répète beaucoup. La répétition tout ça la raison pour ennuyer les musiciens. La répétition tout ça la pour ennuyer les fanatiques pété. La réponse tout ça la raison pour qu'on va toujours améliorer Moussala et puis qu'on éviter les jeunes au Basalia, la majorité ceux qui temps libre, les temps libre, ils sont au lobby temps au moins une semaine bon mon de temps au zonga bon moni kota zalaki et bandio ça subo. Donc voilà, donc on mona tchara. Comment tu arrives à gérer mama kamuto non? Na comprendre que non le coup là pour la majorité bazalia wa bayoka kanga tamsu bayana bangote ba parenté abanga ngati bayoka nga ba respectara mingi parce qu'on a profité na pouvoir on a zanango likolo na bango pona ko luka ko éduquer bango côté ça bango pe des fois à part la musique aux atam sous ma papa ya bana à part la musique au ma maman ya bana et tout donc yango mona na tchaba temps ba ya beaucoup tani moi trop
pour mutu tant boza bozo kutana moi trop bozo sola ka musique kutana ezaka trop sur la musique toujours créer toujours mona ka musique yango moni voir même orchestre na créé yango na depuis 2015 si lelo moni ke wow depuis 2015 na sala orchestre d'accord si lelo zo mona ke orchestre yo ceux qui va autant parmi les meilleurs orchestres na Congo batanga pe chiffre 9 OK et preuve nous zo mona ke ba artiste ba longo pas na ba kenda à côté musu ba zaka ba meilleur OK moni OK donc voilà donc la tique non ici on travaille biso à tout travail voilà donc on est déjà prêt nous retourner question non biso parce que tous sont déjà prêt oui on répète beaucoup et voilà avant tout kota na vif vraiment ma solo na biso single moko ezoya à domicile ezoya quand le 20 avril c'est dans quelques jours le 20 avril dans quelques jours le 20 avril 2025 koto zaka bon single à domicile ezoya voilà donc c'est juste pour na ko koko tsabatu na ambiance na bien normalement il y a concert que vous allez 7 jours au théâtre de gymnase d'accord et habiter tous au moins morceau on habiter bato sentir déjà on a des abo après bato sentir déjà comment ça va se passer sauf que ba micro na biso ezaka ya biso OK c'est tout aux ambiance mais il faut micro pe ya yo la caméra na yo oui et gotambola lango je ne sais pas donc c'est qu'il faut que tout Akimate Eloko maka Akimate Eloko maka Akimate Akimate Lelo Nano peto domicile A domicile A domicile A domicile A domicile Voilà Akimate Eloko maka Akimate Eloko maka Akimate Lelo Nasopeto domicile A 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 domicile Etaka monoko na mosika lelo tomona ni fara awa fitre zate montage zate talanga mibumupla kasio mibumu nasopeto domicile A domicile A domicile A domicile nasopeto domicile A domicile A domicile A domicile Etaka monoko na mosika lelo tomona ni mpusu talanga elongika kasio elongiki nasopeto domicile A 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 domicile Très bien, à domicile. La moule à domicile, il y a la show, il y a la kilenginango à domicile, inspiration, on est où tu vas à domicile? Bon, on a qui Maoutaki Paris, à Paris, na fandika boy pour son côté studio, na bengi Michel Bass, na biso ko kanselanga bayate, tout me kana ko sala moi idée mo boy. Et Michel asungaki ngai akanselinga bayaya abengelenga ya kewe abengelinga Joël Santé yemo pazalaki to kangami na studio nde to bandi ko créer ensemble to bimisi son au à domicile na profiter pona pesa bango merci surtout Joël la Saint-Anne zoka OK déjà Joël Santé mutabeta kiango Joël Santé Joël Santé quoi na PC bambote donc ngapi na PC bambote belé quoi d'accord je pense que na théâtre de gymnase Maribel a oza pena biso ozala voilà oza na mona kati ya fa beta à domicile ça nzembo a beta ouais à domicile ye mutabeta ye muta ko beta ngo fa beta ngo penza OK
Tabetam. Chana nubo Neymar Sentem tabetam. Voilà. Donc il faut que peu makambo mo ba Neymar pe ba kena biso donc mo makambo ko zappé moi likolo. Très bien. Na mona kata affiche, to s'appelle na fiche là kitoko, affiche eza ko animé. Affiche ya à domicile. À domicile. À domicile. Na moni même expression faciale na yo avec notre Grinta quoi. Voilà Grinta. Ils appellent un Grinta. Grinta makasi. Oui, le bas Jires Ndeza guerrier. Grinta. Na sentir na sentir. À domicile les oya mabe. Les oya mabe. Tu préciser bon date c'est quand le 20 le 20 avril. Dans la plateforme tout il y a téléchargement à domicile les oya. À part venir tous un événement et les 7 juin à théâtre des gymnases Maribel na domicile en tout cas on sentir que oya robet sabatuma solo mususu. Très bien. Et bet sapena batuma solo mususu. D'accord. Alors, toko tameno na vif ya masolo na biso mais batba eba que à chaque fois to wandosenga belement pour que déjà ba kota na bain ou encore en ambiance il y a événement au tozozela le 7 juin la théâtre des gymnases na Maribel précisément la kati ya Paris. Alors, to fongola na no masolo na biso évolution maintenant il y a billetterie c'est comment avec Robinho Mundibu. Tu vois la température nango banda bofungola ki billetterie. Billetterie jusque là tous a déjà 30% à vente. Et puis yebi ki naza congolais. Yebi ki zamba la liboso pe ba mona nga koya na Europe. Na Europe oui avec l'orchestre. Voilà et puis ba yebi ki ba ozela na ya na orchestre. Mouvement ezara moi mingi comme so ba moni pe na do woye na ba musicien bokomi kuna bo sala reine o bemi pe na orchestre na yo ba moni pe na do orchestre ngo yango ekomi c'est qu'en tout cas ba live to mona kawana to vivre c'est ça moni donc voilà mais ba o pe baza ba malin ba misom la dia ba bien na bango bien avant pour concert wana et ça sold out concert wana Maribel et ça on sold out là ozolo ba o baza na retard et resomba ba billet baïbaké baro risquer de rater meilleur événement meilleur spectacle l'année 2025. D'accord. Voilà. Ce qui besoin ba événement, besoin ba concert à bien na ba année l'équipe, na ba musique boyoka, mais je vous rassure que il y a un artiste musicien congolais qui s'appelle Robinho Mundibu qui s'apprête, qui se prépare pour donner le meilleur spectacle de l'année 2025. Donner un bon concert de l'année 2025. Voilà. Donc, je sais que vous aimez les musiciens, vous aimez la musique. Bolingaba musique et belé, batu belé. Na kota na mato inabino par votre permission. Pour avant na la musicien, vous avez déjà la musicien na bino botonda bango bo sepela na bango bozana na bango. Mais na moi si cannabis to yaka nango bo accepter biso. Vous pouvez sa biso place. Donc dès que vous pouvez sa biso place, il y a quoi accepter musique na biso. Vous pouvez sa biso sous place pour tout comme appelle histoire na Europe, na sol européen. Pour des gens na Afrique awa tout comme des histoire. Ba histoire. To beta dia na ba pays belé Africa, to beti pe na Congo Kinshasa na ba province moi et belé. Na Kinshasa nous n'en parlons pas. Donc oui, autant que ça en Europe, ça ne dépend pas de moi, ça dépend de vous. Ah, normalement, il faut que billet. Dès que vous sommez la billet, l'événement, là, ça dépend de vous, ça dépend plus de moi. Je suis là, je suis en train de m'apprêter, de me préparer, de travailler en conséquence pour donner le meilleur de moi-même, pour donner un beau spectacle dans ma fanatique. Un beau spectacle dans la musique, et surtout musique congolaise. Donc, c'est pour cela j'invite tout le monde à acheter déjà le billet, prenez place, achetez vos billets. Sinon, vous risquez de rater le meilleur spectacle de l'année 2025. Et ça rappelle un meilleur spectacle de l'année 2025 au Congolais à offrir bino, un jeune Congolais à offrir bino. Voilà. Est-ce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, Robinho, l'artiste Robinho Mundibu, vous a satisfait? Parce que autour de télévision Masolo, il y a 30% depuis que le billetterie a été ouverte. Est-ce que vous avez satisfait à 30%? Parce bien que sûr, déjà, un mois et demi, apparemment. Oui, tout ça, na 30% vente à billetterie. Na biso que billetterie, biso to na makamongo sika
toujours kaka de gauche à droite salaboy misusu comme la veille concert basala kaboy pour concert sala out sold out on apprend. Ah d'accord. Voilà, on est en train d'apprendre, mais je vous rassure que je suis un Congolais, Congolais ba na culture na bango, ba na système na bango, dès que la majorité de mes fanatiques c'est des Congolais. Voilà. Et ba na ndena bango bazula maka misusu ba ozela ba misien ba koma, bo ba somba bien pour mona que événement est sûr. Voilà. Misusu pe c'est la fin du mois. Maintenant, tu as raison, mais je t'assure que voilà quoi. Donc, tu as dit à 30%, dans le jour où tu as ouvert la billetterie. Tu as déjà à 30%. À 30%, waouh. Voilà. Donc, les autres, c'est un bon départ. Ouais. Voilà. On travaille là-dessus, on travaille pour réussir, on ne travaille pas pour échouer. Donc, on est là pour réussir, tout le monde est là pour réussir. Voilà, pour donner le meilleur spectacle. Pour donner le meilleur de nous-mêmes. Voilà. Donc, le reste, c'est pas moi, c'est à eux. Nous, on travaille. Le plus important, on a un producteur pour foutre la salle, à miser l'énergie pour faire la promo. Le reste, c'est que les alliés, bateau ba otala ngana yo, basa na bonne foi et na bonne volonté à koya, ko somba ba billet pour parce que surtout ça rôle na biso ko rappeler bango que musique to yo betele musique au bo acceptable depuis na lo ba 2000 musique à jeune au bo acceptable depuis na lo ba 2012 depuis na bima na wengela bolingo eza poison mortel kosala kabla ba depuis ba époque on a déjà tant to yeko ya na yako sala ba na ma carrière solo na yako sala ba chana no boye pona nini tato yo ayebi minga yebaka nyonso tala bien komona de binisa bino na ba fête et binisa bino na ba événement na bino ba mariage ba nini siko mutu ngo asala bino musique wana ba misu na misu toko bina misu na misu yeyo azwa siko ko beta ngo en live donc boya ko vivre ngo en live ça sera la fête ça sera vraiment une ambiance totale parce qu'on le fait pour vous. Voilà, ça sera vraiment la fête avec tout le monde parce que nous sommes des Congolais. Et puis non seulement Congolais, il y a quelques communautés au Baroya le jour-là. C'est pour cela que j'ai dit... Déjà, on a félicité. On a félicité. On a dans la boîte Moko, il y a des Congolais. La boîte Moko est africaine, mais la moni sont des bêtis musiciens tels. Dans un monde, on a Robinho Mondibo. Et parmi lesquels les artistes et musiciens congolais, il y a 4 traités. Merci. Merci beaucoup. Pour dire tout simplement que... Voilà. C'est pour cela j'invite tout le monde, j'invite les Camerounais, les Ivoiriens, j'invite le Sénégalais, j'invite le Gabonais, j'invite toute l'Afrique le 7 juin 2025 au théâtre du gymnase Marie-Belle. Ce monsieur que vous voyez, c'est le monsieur qui a composé des tubes à succès comme Misu na Misu, Tchana Nuboye, Kulumba, Binananga, Nzete et consorts. Donc ce monsieur va faire un concert live avec son groupe, avec tout son groupe au théâtre du gymnase Marie-Belle le 7 juin. Donc je vous invite, venez vivre les spectacles en live. Voilà. D'accord. Donc Robinho Lobiawa, tout ça la sold out. À quel moment vous avez la sold out? C'est parce que vous avez un rendement ou bien ils ont juste souhait au yolingi. Ils ont ndenge zokende là. Par rapport il y a rendement. Ndenge zokende là. Ndenge bat bazo lingi lelo Congo. Parce que les gens même ba commentaires sont toujours positifs. Et pas battu. Ba balinga musique nanga et puis balinga les gens viendront. Voilà. Est-ce que côté promotion le producteur qui est Gauthier Mascotte, le Nox Production, la pression Bambote, est-ce que la promotion est assurée? Promotion de Salema, tout ça là on a ndenge toko keli tout ça là voilà. Tout ça là selon Bisso. Parce que yo monto le tout à l'heure que la première fois na même ma musicien na poto. Alors, est-ce que côté pena ya promotion, bozo beta pena c'était makasi à 100%? J'habitais depuis nous na conférence de presse. Na vu billard, na vu vol. Na que ça pour ça quoi visite à salle. Bande on a ba journaliste bazalaki. Après na ngo zonga na bandi sous yango na ka promotion ti.
na été surtout to benga promotion ezanga po na habité quoi donc pour tout ça la on est kende nini non na zo en terme que non bon la promotion est à l'ensemble ya biloko tunde bima ka promotion ngo yango nde na bongano to fandi to loba to tinda batu basomba ba billet bakota na site ya théâtre de gymnase Maribel événement comme moi événement ezali le panier circule encore ba omona basomba billet na bango voilà. Est-ce que déjà spot publicitaire est disponible? Bientôt là, il sera disponible. Bientôt là, il sera disponible. Bientôt là, il sera disponible. Ouais. D'accord, très bien. Alors, parce que tout le monde s'en a pété, tu annonçais concert là. Juste ça, une conférence de presse, Nabino. Et quand même pas un mois. Un mois déjà. Voilà. Moni ba tu belé ku ba obeta ba soka ba temps ba 6 mois ba 4 mois mais biso concert ça il y a 3 mois. Il y a 2 mois na loba. Hein? 2 mois. Donc voilà. Producteur atalaki que à ça soit date depuis en oyo moi ils avaient makambo selon ye producteur ndenge a umela pe na mambo ba événement ils appellent production na libosote à ça là ayebi ba stratégie neni na osala d'accord voilà pour amuser mbongo na j'espère ka olinga zongisa normalement voilà ils a coûté tout le ba normalement ouais yo mozo mona oyebi ça ina déjà lobby azalaki qui assister à la répétition voilà. Oui, ça là est bien. Voilà, donc je suis content. Dans un producteur, moi, Zali, Oyo, Nana est tout ça, bande côté, toi, le côté, tout ça, business. Le sanctifie le business. Voilà. Voilà, Roulinga Teka peur de l'arnaque. Normalement. Voilà. Très bien. Alors, tout solo là, parce que les lots, moi, bah, réalité, ils ont un niveau, ils ont ma camu, Oyo, ils ont mingité, mais il faut artiste pas en suivi en termes de visa. Oso prévenir nini na côté tali ya ba visa pour na artiste bien que ça démarche ya producteur mais l'isopé artiste c'est très important na côté tali ya ambassade parce que ba réalité c'est bien quand on prévenir quand mikanda ya groupe chiffre 9 non prévenir mikanda ya groupe chiffre 9 moko na biso petambola na ba relation ko bien papa moi, je suis tout à fait orchestre na créé depuis 2015. Orchestre na matina bango avion na kebeta na bango na Cameroun. Na kena na bango pas ebele ba payer ebele ya mob Afrique. Ba Bujumbura to kena na bango na ba est écoute n'en parlons pas. Ba Gabon to kenda donc ba Côte d'Ivoire to kenda. Donc, je pense que le pays ne peut pas faire un visa token. Il peut faire un visa token. Donc, il faut tout le temps la relation. La relation est la liboso est en Zambie. La relation est en Zambie. Zambie est appelé ça mukanda musala ou tout salaka. Na Bible na lobby motokoli na motokina. Ah tout ça la cause motokina bisote. Alors, la relation liboso est en Zambie. Yo inasani na bano luka relation o vie moko boye asambela nga kuna tozo ba visa na tokosala ekozala pe mabete parce que tokosala mikanda na biso normal ndenge oyo ba orchestre nyonso esala kana ba to na orchestre nyonso ezana stati nango voilà ezana ba mikanda nango to efanda voilà producteur page azana ba stati na ya betsaka de pona na chepta ke pambate Gauthier Mascotte n'accepte que pour Nathalie que Betsara de Abba événement, Betsara de Abba en Europe plusieurs fois. Donc, à la connaissance côté wana, biso pe nangam na biso to bongiso to ko bongisa. To ko ko ba demande na biso ba visa normal et puis to ko ba mal. Pour que ça un spectacle na biso normal to que to beti pe normal, to zongi to continuer le reste. Voilà, je très bien. Je parle ça à connaissance des causes parce que là, Nazolo, les scénarios peuvent veiller sur la démarche. Il y a Marambetali à visa. Dans le bien, à connaissance des causes, tu es bien le Marambenge les Karanakati à Yambo Canabiso. Comme que quoi? Tout le monde a des coffres régola à Baloba que non, Batrika Bango. Tout le monde Félix Oazé quoi. Il passe là qui démarche. À quelle procédure, Moussou, à Benin de Konaï ou bien les Kinaï, fallait pour pas. Tout le monde peut Didier Lacoste calamité à l'objet que non abengaki masanaye fallait pour pas aider na deux visas nazolo ba bongo par rapport à ça yo kotika la kaka misu comment vous allez veiller sur ba démarche ya visa papa bato nyonso ba mema ba orchestre na poto mutu na mutu azo ba visa na ndenge na ye
banda Congo ezala Congo batu ba groupe orchestre nalo baka pona lelo te nalo banda Congo ezala Congo batu banda me batu na ba orchestre ba groupe na poto mutu na mutu mema orchestre na ndenge ne mutu ana histoire na mutu ana ndenge na peut-être biso to ya pe ko débloquer ba situation mususu. OK, vous comprenez peut-être biso pe viser na ndenge ko pesa mele na couleur à sika na ndenge sika. Très bien. Parce qu'on est tous des humains. Très bien. Voilà. Très très bien. Et là, ils ont la norme, ils ont la logique, ils ont le droit na yo. Mbolongo a droit au Kenya. Poto no Fredi Mbolongo. Ils ont droit na tete les manos. Ils ont droit na yo Kenya représenter na poto. Orchestre ba musicien ba faire na sima na ba danseuse ba zalia. Ils ont droit na bango. Voilà, et là ils ont droit na biso. Pourquoi faut tout le kilango ba relation, tout le kilango ni. Producteur abimisi yango moni na lingaki te na se produire ngamuko na beta ngamuko na poto nde batu musu basalaka amicheli bambongo na banosa makamyo sino na ngamutu moko bo abimisa mbongo na ye kwa ke na biso jusqu'au bout ponga na sa ba biloko ko recruter ba ministère na poto te ba ministère to recruter ba ministère na poto après to beta te système on a OK te nga na sa système on a te nga na on même orchestre voilà na on même groupe na poto beta na poto voilà mais na zwaka question na tout voilà. Na tunara question na c'était une conférence lors d'une conférence et auto ça là na Chetemba et on a profité en awa lelo vous êtes en face d'une réalité il y a concert avec le groupe Chiffre 9 na Europe réalité ni nous omona il y a la question lobby na lobby lelo en face il y a ba réalité parce que koyoka Robin Mondi surtout ça li rétro moké. Vous avez parmi bateaux yo bamdai kolobake non kobeta na ba salle il y a ba 1200 il y a ba 1500 eza mukie mais yo moko lelo aux enfants il y a ba réalité na lobaki bongo pona ngate na lobaki pona batu oyo baluka ko se comparer na vie na biso aigle pona bango ba salle wana eza mukie fo babeta na salle munene fo babeta pena minene nga se comparer na aigle hein. Tant que nous avons annoncé la place de salle à Miki, nous avons dit oh, mais bino, vous avez le quoi conquérant na et. Donc, si tant conquérant na beti, place à 40 000 places, il faut mettre à 50 000 places. Très bien. Voilà. Nous avons dit pour n'angate. Nous avons dit pour bateau se prétendre aux conquérant, il y a aigle. Ça pour n'angate. Voilà. Et puis nous avons dit conquérant, bateau na lebele, bazabi ba conquérant n'angate. Pour se comparer na bangote. Nous avons dit la musique n'anga selonga. Selon Robin Mundibu, selon des Nazomone, selon des Nzambazo, Pesselanga, selon des Nzambazo Pambolelanga. D'accord. Voilà. Très bien. Le 7 juin, Tozelanine Robinho. Tozelanine avec les chiffres 9. On a vu que Batundenge va l'émission. Il y aura des gens qui sont fans nayo et puis les éléments de la bonne musique. Bakosom ba bien avant. Bazelanine avec Robinho Mundibu. Na part na biso. Oui. Autosala. Oui. Ta musique est bien, tout ça spectacle est bien, tout yemba bien, voilà. Parce que na ba tube, nga na beta concert ya bibambate, na ba tube oyo e banda ko binisa batu na loba depuis 2016 ou 17 comme ça. Na ba 10 ans ngoyo. Na banda na simba batu na simba musique pe ya mboka ti lelo tozana ba domicile ezobima balongwa ta face utako bima na mikolo eleki masolo ezanga mbongo pardon ko benga kanonga te na bo longwa ta face oyoka kyango te oyoka kango te surtout bandi ba pona nini taton yo ayebi mitutu ba domicile balongwa ta face donc ezana mwa temps moko bo banda na banda ti lelo na ozala kaka. Donc ça veut dire que batu to betela bango musique o wana o ezwa e kolisi batu. Parce que bana misusu tangu ba générique na nga wana ba chana no bimaki. Et bana ba 2000 combien chana bimana 2000 combien na lo ba kudu na misusu. 2016 2000 bimana 2016. Voilà. Chana no bimana 2016. Parce que l'autre on a 2025. 25 oui. 2025. Moula boni déjà. 15 ans, 9 ans. Donc, moi parenthèse, différence ni n'engaro zala, Robin Mondi boutozué na concert en Europe,
na moment ya Tchana Nuboye na ya lelo. Différence c'est ça wapi. Obi Robin Mondibu surtout zongisi yo na 2016 ya Tchana Nuboye. Ba livrer yo concert. Ba pesi yo salle à la bon, bien que na moment on a concert les ala quitté. Na bi différence c'est ngare za na place nini Robin Mondibu d'hier na Robin Mondibu d'aujourd'hui. Bon, ouais, lobby, il y a lobby, il y a quand il fallait la lobby leki. On a tout évité pour ces leki. Oh, tout le bel mingi za où il y a les lots. On regrette à café quand même, on a ba succès au récolté belé. Dans un moment on a concert les ala qui le bienvenu pour na bien. Bon, ça y est, bah moment où va tiens nous bébima ba période, bah moment phénomène combattait ça qui m'a cassé. Après tant on a remis ça mis na ba 2019. Après, quand on a une année boyée, confiné, mais coronavirus, il y a. Donc voilà, on a subi penza on a besoin de corona rayé wana. Déjà na faina que des potos na wenge. Tant on a mis 10 caliboso na wenge, faina que des potos. Faina que des potos na pokwana. Na kendate. On a phénomène combatté bandaka ba période voilà. Après na longwa wenge na sali carrière na ngambo bandi carrière na ngambo na osaba. Tchana Nuboye wana phénomène combattant ils ont persisté ezaki kaka ils ont persisté kaka et tangu na ba 2020 wana na yozala invité à venanga Aigle na hôtel Accor Arena oui. Après gobeta concert to beta kana après quelques mois de confinement coronavirus ya donc to croisa pe maboko te après yango ba kulumba pe ya banzete ya balongwa ta face ya to croisa maboko te donc Robin Mondibu preuve no moni ke bachana no boanti les ana mais ebetaka na baba ba misu ebetaka na baba donc ana ba tube à succès donc Robin Mondibu oya ya tango wana tuni na oya lelo anga betaka la bonne musique pour preuve ne soto bando beta chana no boyo mona to beta encore na énergie d'accord bien que Robin Mondibu à époque wana za ramon soto mike très bien. Oui, lelo a bâti moi poids. Mais surtout bandia au monde a même énergie ou anezalaka. Yango zo bimarati le po mutalembi azati. Voilà. Tozwa merci. Tozwa élément moko et ça la bandeko tout bazota la biso bien. En passant, je dis merci na choisi Matata Ange Céleste na PC Bambote ya choisi Matata en Nigeria au Congo. Tozongi na Robinho Mondibu. Lelo na profiter na tout na nos questions oyo na makambo ezali koleka aux temps ya ko rebondir na tala ki yo une fois là auto likende na poto olobi okokai koloba apparemment ba tozo comprendre Robin Ote to yeba na conférence makambo yo lobaki ti lelo badongolo miso to lobaka bazo on ndenge mususu Robin Mondibu est-ce qu'il y a un problème là na conférence on a rolo bangote ba nso mona ke lobi ngo esala bu na répéter ngote makambo yo lobaki à l'endroit de l'artiste Fally Ipupa certaines personnes ba lobi que oza mutema moto wana grand frère na yo il fallait pas pour le bana bongo na télévision et surtout que eza nyongote c'est une promesse na moment voulu oya olinga akopesa yo nini akopesa yo dzela bongo bato muso pe balobi boye Robinho asala bongo siko mutema moto utili na nwapi mutema moto na mutema moto siko mutema moto on a manifesté yango camp poka moto alobi ke bon na concert na nga na zobeta na yebi ke vie na nga zotala featuring na banda kozela les paniers circulent encore concert pe yango vieux les paniers circulent encore jusqu'au mutema moto tant moto alobi que les paniers circulent encore donc espoir résonant tant alobi que les paniers circulent encore donc ça veut dire que ah vieux espoir et ça tozotalela nanu kaka vous comprenez concert pe yango yo na yebi que tozotalela to mona bon geste mo boye oyo et quand tu tapes pas inayo toujours talela donc ça veut dire que toujours ça veut dire na forcer mutute na kemandie pe pas mutute na talisi kaka na talisi kaka na yebi que ozotala na yebi que au courant en retour on a osé la juste bon geste bon signe
Vous comprenez? Parce que là, on est en flèche, aller accompagner dans un retour. Oui. Voilà. Bon, peut-être les qui n'a pas canal, n'a pas télévision, va le bi yona kulutu bobenga de temps en temps, mais ndenge komaki na télévision déranger hein, certaines personnes. Faut le bango va déranger certaines personnes. Et surtout que fallait le colossal là fallait les camoko ou il faut à la redevable et pas ya Robinho Monzibo. Bon. Biso des fois tu as rendu mal compris hein. Mon to vivre na mokili oyo batuna bat bazana ba compréhension na bango et na lo bango na kozalanga jamais responsable ya ba pensée ya batu misusu. Très bien. Mutu no mutu akokanisa ndenga moni akanisa muno mutu na ndenge ne avivaka et ngana ndenge na ngana moni la rapé makam na ndenge na vivelaka peut-être na ebiki ndenge na ngana tamso za mabe pona batu misusu mais eza ndenge na nga hein eza ndenge na nga eza ndenge ne na pesa exemple ndenge na zabu par exemple batu misusu ça comme ba mission na te ba okima na nga pona nga raison ni na wana mission te pona nini poto ezaka mokili Afrique ya mokili preuve ne bomona nga na kina poto na sali juste une semaine ou 2 semaines na zongi na nga ozomona parce que naza muto tout le temps na linga nazala na mouvement na bougaka trop donc na concept na nga na mona ngo ezaka mokili iloko esilaka te baloba ngo bawelaka te eza na ndenge na nga na monelaka nazwelaka bato nde natayelaka bato ndenge nalingelaka bato. Et peut-être mutu musu aomona ndenge yo lingelaki ndenge yo considérake aomona ta mususu considération peut-être ndenge ya zwelako ta musu eza ndenge oyo ozokanisela te quoi moni zala na moni otuninga question Nathalie micro là sur le pela ouais. Donc mutu na mutu mokili eza compliqué, les hommes sont compliqués quoi. Eh ben les hommes sont compliqués. Ebenga loko nini esaka na longwa wenge elo nini sala ki longwa elo sala pe ba parmi ba biloko sala na longwa wenge eza biloni langage mo ezaka tango na okende pas 20 na ndaku na ye omona ba bureau hein ba vieux ba bato ba staff oui boya ka boye ape ba memo potolobe okima zomon boya ka boye ape ba memo lobe poto okima ba loba ngo trop en fait. OK. Bakimi nyonso bakokana te na batu misusu bakimi ese bakokana butu pa vanenga yo na kimi na okese nga omona donc soki batu moko boye basalaka mabe bozwaka te mabe batu basalaka donc ekoma cas général ekoma ya batu tout na likambo nyonso exception ezalaka voilà. Vous comprenez Mike? Très bien. Donc na okota kota na mo parabole pona nazo comprendre donc voilà quoi donc ozomona mokilité masoki batu bazoka trop bakoma na défensif bakoma trop okolo balikambo eza normal mais ye azu yango na angle moko boto batu bazoka trop batu bakima na bapoto trop batu basala bo trop mokili surprenant biso na makambo ebele. Très bien. Donc voilà, na komi ko lumeka osala effort compréhension na ngai ezalaka yanga ezala na imone na ndenge na ngai ezala ndenge tout ça quoi. Voilà, yo lobi mutema moto ndenge lobi nga na éclaircir soko lobi mutu ke na yebi ke vie na nga azotala vie na nga azomona pe azoyoka featuring tozela les paniers circulent encore donc ça veut dire espoir eza encore. Vous comprenez? Concert paye yangoyo eye. Oh, natikale jamais ta komona tant que tu annonces avant même conférence de presse. Natikale jamais komona ta félicitations venant ya part nanga. Et ya venanga na mona ka. Ti lelo. Té avant que de conférence de presse. Natikale jamais komona ta moi félicitations pour te poster déjà ba vidéo na banini avant de partager. Na moni jamais ta moi félicitations venant ya venanga de nabi nabi que concert paye yangoyo vient na bike azomona voilà je peux te dire azotala bona ebite mutema moto ngo ndenge yo tuni question et où tu wapi et zo utela wapi voilà donc tout ça la kaka. Est-ce que vous a choqué lelo vous a dérangé photo loba est-ce que vous a choqué par rapport ya ba acte oyo bande ko mususu bazali kosala na image ya à l'endroit ya artiste koyi kozala atindi bango te mais ozomona bazola ta kombo ya ozomona mutaleki na télévision lobi ke non fali ya bloquer Robinho Monzibo
Nazolo baboye, fallait à bloquer. Ça te dérange? Bon, déjà, et au dérangeant, quand tu pourtant tu sois un numéro, yo zalakate. Mugolo tu sois un numéro, ya sois un numéro, nanga circonstance de salaire et tout sur le numéro, yo zalakate. Donc ceux qui yo bayamba na véranda, nga bayamba nga na salon. Zomon. Très bien. Nga to fanda to kabula pe pizza. Donc relation na yo na ekokani do masole beta na véranda mutu neti. Eza masolo véranda. Makambo belele kana ba véranda. Oma so mutu ya otala bat bayambi yo na véranda. La véranda. Masolo belele beta ma tamso ba otonga pe yo mutu ba yo kotala. Zompan neni to yaki banda 8h joazo la mukate to komi 16h yaza inhumain. Azomo ateke to yaki apeli masola véranda. Oh là là. Donc na véranda ba bazora ba décision moko positive négative donc ebimaka na véranda. Ouais ouais. Oh nyonso euti na véranda et na télévision ngai o déranger nga quoi po euti na véranda eza masola véranda. Vraiment. Euti na kati ya salon te. Vraiment. Voilà quoi. Donc ba yamba na véranda ba beta masola véranda. Est-ce que aujourd'hui ba reproche venant ya yemoko fali popa via gazakinga na téléphone après que jour après conférence de presse gazakinga na lobaki on pesa mbali bosota gazenga gazanga lokola ba deux personnes des missions na mboko ba gazanga fort fali popa na tutu kaluchi les varapena ton singa yo mona de ko sala mabe etinanga channel pe na seko zomona d'accord voilà. Voilà, donc, Mouto à Gazaro, papa, ça veut dire qu'il y a quoi, il y a un bien. On a une forme belle, hein. Mouto, soit un lingo, puis nous avons featuring dans Lingio. Non. Très bien. Tu comprends? Très bien. Par contre, fait featuring, mais Balingio. Balingio, oui. Balingio, c'est la carrière Moulaï. Balingo, qui est musique. Voilà. Pour qu'on fait featuring, comme il paraissait au Lalio, les manes, voilà quoi. Donc, et puis, Fali, c'est un grand. Ça, grand frère, mais biologique, était papa, mon maman, monté, mais, ça, il y a un autre jour dans la musique à Congo. Exact. Tu yo qui banzembo na ye, tu landier, tu admirer, ti musique, ça, il y a biso, tu sa musique, tu pour ça pembe na ye, tu comme sur la peine na ye. Voilà. Donc voilà, il y a des moments où on a peine sala makamoro boye mo pas fala beta petit financer les makamoro boye. Tant que makambo ne sait comment, barokana on ne sait comment. Voilà. Donc et le but est que les autres gens na bili kamo et sepeli c'était de to bossa na nyonso wana. Ah ouais. Tu comprends? Ah ouais. Tu ko bossa na nyonso wana te pona ebi ke ba ndenga consciemment soit talanga ewa ebi ka beta ba maboko bo. Petit en tout cas soldat nanga. Petit ebi te quoi dit la so. Je comprends. Très bien. Voilà. De même peu le roi on est commandé comme peu mon dip ça kenanga bo vraiment donc mon dip c'est vraiment on habité quoi. Nous kenanga Moni, voilà, c'est la famille, ça va et comme Maranango, donc voilà quoi. Donc, alors toi peser maintenant batou, toi peser batou mitema et surtout bah yo pesant la fanatique na yo, mais toujours linga musique qui a le 7 juin et zala batou tout, et zala batou nyo soto. Alors surtout bateau yo bazwa qui on ndenga mabe, relation ni nous allons na fali popa lelo. Olobia ou tout à l'heure Olobia qui est grand frère nayo il a un peu musique naïe makasi est-ce que besoin entretenir ma relation toujours ya malam surtout te dire relation malam te mabe fona Olobia on a télévision na bino ka clair que via gazakinga ça fait à gazakinga oui à gazakinga et puis na sepela ki moyen te on sepela nango et oui et la gazé ko bloquer ndembala moko OK je comprends na vie mabe non, on avait coula. Babaré walinga be. Alors, aigle, aminga na bisote, amasa na bisote. Ah ouais. Donc tant moi sur mon père, mon message moi linga ya ba supplément. On a pas l'antime donc ça veut dire quand de matagi quoi, avait pour faire matako kanda boye bien. Yana leki bon, affaire. Nakati tala. Nakati débat oyo, c'est une affaire, il y a grand frère et petit frère. Donc Abou Pia. Tu bêta maboko ça. Le 7 juin. A supprimer. Oh là là. Oh là là. Mon téléphone. Oh là là.
Voilà. On a monté message natal ah. D'accord. Très bien. C'est la famille. La famille est sacrée. Là, c'est la relation là bango bino bozala te biso dozala. Voilà quoi. Donc asa relation na ngamo ya munene. C'est ça. Ayeba ke na rolinga jamais quoi biser na relation ou on a munene juste comme ça. D'accord. Voilà. Ouais vaneti siko a bloquer ngatende bino bozo kanisa. So boina la sabino na la sabino. Déjà aigle sera le bien bloqué en komeloté. On attend au fâché au thé. On attend ya au fâché le thé. Donc on attend au lobeloté. On attend nanga. Est-ce que il faut en attendre nanga? Azan attend nanga. Ah ouais. Ah ouais. Très bien. Tant on est bacha ba véranda na ba comme fona ba véranda, comme les ba télévision, ba solo ba loba ba nini. Donc ça veut dire que ça veut dire que bolingo petio donc c'est l'amour quoi. Donc c'est des choses qui arrivent. D'accord. Nasa loba ki awa. Loba ki bo s'inquiéter na binote, ça te que le quoi mundibu azolinga kabola ba warrior to ba misuba za la mécontent, te ngana ko linga jamais. Dans la télévision, on a bien sûr le roi qui vient dans Gaza Mabé, à Pimelanga featuring, vient dans Gaza Mabé, bon moni à Pimelanga featuring, azo posté ngate, nanana te. Peut-être que via Romona que Pichu a sa carrière moulaï. Soki dato déjà tu en as les 7. Et nous avons fait le goal là. Pour faire le goal là, ça master na ye. Bah bête dans le quartier là. On a master na ye. Attendez, bah ça là, bah nini master na ye. Ok. Bah ça temps ya kufanda, bah ça bah ninga, bah ça bah master. Bah génération mon on a respect à musique. Voilà. Na lo belango bah tu belé là, tu vas ça que non. Viens nga aigle ça atinda nga na finga faire le goal là. Jamais. Ok. A respecter quand minga respecter artiste à Congo mingi surtout bah au bazala na bango na ba kuna penza. Très bien. Azana respect na puis na considération ya ba artiste wana. Donc on permettre te na ndenge éducation to fa na nga bonde ni ndiata mutu wana bo jamais salam. Donc on t'a appelé que Petio Mundibu azana Mundibu azana ana carrière moulai. Héros soki na lobby na posté concert na ye et robima pena ke nga mutu Ngamutu na otinda yango ebi mabongo azana sima concert ya ebi mabongo vous comprenez mais date wana c'est ça coïncidence date wana le 7 wana et puis le 7 est à 6e mois 6e mois non oui 6e mois ils ont date moko bizarre il y a moins mystique vous comprenez si c'est un chiffre moko et bon à 9 biso to chiffre 9 janvier, février, mars, avril, mai, juin. 6e mois. Ah bon, on a 9, à 6. Vous comprenez? Donc le rôle a 6, bisos que tu as 9. Comme 9. Et puis, est-ce que tombé le 7? 7e jour de la semaine. Semaine, il y a 7 jours. Donc ça, c'est une date bizarre. Historique, oui. Historique. Biso, pendant déjà. Et comme ça, la coïncidence, tu as fait un biso, faire le go là. Je dis des nuances. Viens nga aigle pas taliki asona bina ya makambo petio yo e gobi mapenza ke ngam na alimentaka ba polémique. Tu comprends? To sauver pe muto batu. To sauver muto batu mabete. Bon mateke a poster nani? A poster artiste bondeni petit na ye wana moni kazanga mutia mabe. Alinga batu te moni petit na pe mundi ça poster te. Ozomona. Batu bako mo ba ke na ngobongo mais ngaka mutu nde mutu fona ya ko défendre de na défendre pe kabo. D'accord. Que et ko ça peut coïncidence ba date wana venanga lobité en tout cas na tika petio yo abundana po esa la tête pour ça pe musicien a ça pe na ba type na ye ba misu na misu ba chana nu boye ba bina na nga za ba type na ye OK atanga aigle na posté ba tout ba linga musique consciemment ba koya musique avant tout ba olinga ba ya kotala ba ya koyoka ye vous comprenez et à part ça de l'autre côté ce qui n'a pas aigle tam sous na posté na zuma boko na nga na tche ce qui concerne à petio et simbi ba lobake po aigle apostaki ozomona alors to tika pe petio abundana nu pe nanu ye moko nanu sans abundana soldat ye moko sans maboko na nga aigle peut-être bomona pe que non après concert on a via à féliciter pe Mundips en tout cas félicitations concerne simbi en tout cas aux mobile soldat bunda ndeko lobaki les paniers circulent encore featuring na yo
zala patient, les paniers circulent encore, ça viendra. Donc voilà, donc ma solo ne se bête à ma véranda, véranda, lobaka. Totika yango na véranda. Très bien, totika ma solo à véranda, na ba véranda. Mutuna mutu ayeba na aigle na ndenge na ye, mutuna mutu akutana na ye na ndenge na ye, mutuna mutu akréa ba relation na ndenge na ye, mutuna mutu pas teti na ndenge na ye. Voilà. Très bien. Vous comprenez? Voilà. La conférence de presse au Sengaki souhaitait que Nderonabiso, Sernabiso, Rebo, Azala. Est-ce que porte moi déjà? Rebo Chulo, Azali artiste Yambo Kanabiso. Biso to yebi na musique. Mais tu respectes quand le artiste, musicien, et puis moi si femme biologique, il y a un artiste connu de ce pays, Inonce Bi. Toi, on a estime, moi, on a respect, on a mis balé. Mon baliné, c'est un artiste. Il y a moi si peu un artiste. Donc, il y a un bon événement, ils ont après dépendre. Na yemoko la personne, ils ont dépendre pe na mobali. Voilà. Donc, biso to loba ko to ko loba to c'est la réaction na bango. Na part na bango mon to tanga kombo egiti watanabe se manifester mbala moko ke to ko zala wana to ko lamba et puis peuple de Dieu ba koya kolia goga moto na temba pour ça que affiche voilà pour na ko signaler na batuke il sera avec nous à Ozalawana et to tina de invitation officiellement il a fait ça de même peu Rebo c'est une sœur à moi to kutana na ba événement belé. Tout ça, numéro, téléphone, boité, mais musique, écoute, ça biso trop. Concert belé, tout coûte en ara. Tout fan da tozolia, tout beta ma solo, tchepenzembo nanga, tchepenzembo na ye, tozobina. Voilà. Donc, soy na lobina invité, na ko invité, pe kaka ndenge nini oyo, na invité qui héritier watanabe na télévision. De même pe, Goga pas invité nga na télévision. Alors, on a joué avec notre visite à salle, qui est Robino Mundi Wazali invité le 24 mai na Dôme de Paris. Et ça a un plaisir, Moukile Yokaki. Voilà. Et même pendant na lobby na Monogonanga, que non, Rebo n'a porté choix na Rebo par rapport, il y a na moni benvenime belé ça manapoto, bazo invité Basiti. Baser na biso bazo invité Bangote. Mais ngas ko ta on a tali que non ah na sala yango et puis na sala yango na nani. Nathalie Mouton ngane makile kendaka show ngana tchaka show et pas tchaka show parce que c'est une sœur nagaza moi si ayaka na makambo show azana ba tube ba biloko ne ba makambo show sala pene simbe kendaka bien ah ouais donc il sala bien na soirée wana ngana beti ba tchana nubo ba binana nga ba kulumba mama na bango pa kotiwa indi lisusu soki biba koyana papa na bango indi peka lisusu na papa na bango ah papa na bango inosibi OK soki biba koyana papa na bango jour wana bon papa pa ya ko accompagner maman na théâtre de gymnase Maribel papa au moins les hommes mais pourquoi ne pas kuluka bango boye papa ya ko kopesa bango invitation officiellement na ebisio que non ngape na za grand naza mérité invité na télévision na accepta que on na poster ba mon article je suis d'accord moni donc voilà avant nga na invité héritier na événement na nga ya banene ko invité nga na événement na accepta que on a poster ba mon d'accord to zala wana to yemba déjà na wenge na Dôme de Paris le 24 to yemba et puis to bina moni voilà quoi très bien dango bien maman na bango papa na bango voilà maman papa yi accompagner maman et ça peut kaka et ça la dia bien voilà na lingina tout na yo question oyo ekoki kozana na 3 volets. Premier volet ça le jour où il y a le 7 juin Robinho Monzibo. Qu'est-ce que vous fait peur le jour où il y a le 7 juin? Kobangisa kobanga ya moto ezaka te que non ezala na côté ya négativité. Ezapi na loko mususu pe boye ekoyi pe kobangisa moto pe kokota akokota pe na fausse. Première volet ça et loko nini oyo ekoki kobangisa yo le 7 juin. Première question. Et deuxième volet eza et loko nini oyo ko memayo na kozala na esengo
le jour, il y a le 7 juin. Pour clôturer, après le 7 juin, vous allez le 8 juin. Vous allez s'attendre que banalistes, journalistes, les analystes et les journalistes, voilà. Le 8 juin, voilà. Ils vont m'appeler. Voilà. Et ils diront. C'est sa question. Ils vont m'appeler. Qu'est-ce que vous attendez le jour où il y a le 8? Et pour répondre à on a des questions. On répond non à le 8. Très bien. Le 8, vous allez m'appeler. D'accord. Même si journaliste, vous avez courage à vous allez dire, mais comment tu as fait? Et puis je vous dirai tout simplement que je suis le fils de mon père. D'accord. Qui est ton père? Qui est ton père? Et je vous dirai tout simplement, venez mes frères, je vais vous apprendre mon père. Je vais vous faire connaître mon père. Qui est réellement mon père? Voilà. Tout se fait avec lui, tout se passe avec lui. Et aux alabongo. Les 8 et aux alabongo. Pour les alabongo. Bah, événement, tout na sala, ils allaient pendant qu'après événement, conducteur à Mouni, à Yambio, dans d'autres à Tomboli, et sur Mote. Ils allaient bongo, toute ma vie, ça a été toujours comme ça. Voilà. Au bon moment, attends, si on a que nous bête place, on se dit moi faille, attends, si on a que n'amboka moi on a 3 événements. Premier simbi, deuxième simbi, troisième sali moi marque pour bouton di baton di big. Je comprends. Très bien. Mais toute ma vie, bah événement tout bat bimiselanga ba l'art à la fin, ba Paulo tout dit le mamna lo baba yebi. Je comprends. Donc ba pesa nga kambote. Et na suka wana je sais que après événement to yamba na producteur boto tombolana avant pas paquet a otombolanga et puis on peut sanga mbote to katinzela to fungoli ba porte le 8. C'est ça état d'esprit biso toza nango. Très bien. Yango wana. Ça prouve que vous réponse on a PC je pense que EPC réponse et répondre déjà na ba mituna no tuni ya liboso. Et répondre na onte et répondre ya liboso le bi wa ko banga le jour il y a les 7 et là on les autres et ko bangisa yo jour à les 7. En tout cas déjà to beta na Paris courant ekendaka te. Poso ezaki na Makongo ozo banga ta mususu courant ekende coupure générale soit mbula moko boye beti ya makasi bo to beta pe na kati ya salle ata ko mbula beti bato apoto batambola na ba mituka ata mbula beti biso to na kati ya salle bango baza na bakati ya ba mituka bakoya na luka ilo ndi ko bank sanga en tout cas fona luka vraiment na luka po soki ezali awa na Congo na ko banga po courant ko kende to ko yoka kuna ba manifestation politique moko esalemi akobanga ezaka na courant ezaka ba côté wana mais na poto déjà kala to banda ko banga phénomène combattant mais siko to comprendre ba tcheli biso na se et puis malgré ba tchena se ngape na prévoir makambo moko bo on a profiter na moment wana pona koloba pona jeunesse na jeune ba bozo nga teke na père moko boté na jeune na un message moko important pona jeunesse. Ah le jour à concert. Le jour à concert wana message moko très important pour l'Italie République démocratique du Congo. Voilà. Parce que na nga na ba millions on a ko pesa te pona ko soutenir surtout peuple na nga est. Mais seul moyen on a ko soutenir peuple est ils allaient crier haut et fort sur ce qui se passe à l'est de mon pays. Très bien. Depuis longtemps. Et puis quand la musamba jeune moi mon qui lelo oyo moni biso ba parents balinganga totanga. Nga père nanga za docteur penza docteur ya banchik. Alinga pena bana ne tout batanga. Mais situation mboka et ça là que papa koko otangisa bana nyonso te. Biso tozaka kokende koyekola ba métier. Avant za métier na zaka technicien na kotana na métier na kende koyekola métier pour na tala aliko tozo kende papa lingi toko mosa biso tout na ba bureau. Mais biso tout okosa na ba bureau te po ba bureau lelo ezaka na Congo te et puis na monde partout na monde ba bureau ezaka kokoso. La jeune
boriva kokende na poto. C'est le moment yango soza na kin yekola mo misala maboko yekola métier. Ah ouais. Po musala oyo sa na poto ezaka mingi misala maboko. O sa na bureau te. Ko sa na ba bureau za ba kamoko bo rare. Donc soki na Kinshasa yekola musala maboko te na Afrique. Mais ça je juste ka pona ba congolais te pona ba africain. Soki na Afrique yekola ka misala maboko te tango koma na poto le temps uluko yekola ka misala maboko uluko s'adapter aux autant aux en ba difficulté. Et yango ba jeune tout conscient que vous êtes, c'est le moment yango yo bokota na misala maboko. Voilà, bokota na misala maboko, bo travailler sur mon tique zo kene mo kokoso. Banchiko ya ba délestage wana papa le loi fouti lo ba ko futa te ba benga nio. En tout cas, sans plus tarder, Landa Nzela Robino Mundibu, Alanda, il y a un technicien, parce que technicien, on te permettant de faire la musique. Très bien, très bien. Très beau message. Moussa Nanga technique et ça là, qui n'a mis foutu la bas studio, n'a mis foutu la répétition, n'a lu kaba maestro, n'a foutu la bon pour la sanga musique. Pour nazara na métier morobo oyo, na salaka. Il y a un moutou et pesanga lire la musique. Bana mai misoto bandana bango musique oyo bayekolaka métier te bakatana ebele bakatana pourtant to kotna ba wenge musique à maison mère wana sika fufuta ba transport na yo moko des fois ba répétition pozo koma na malgré ba yeux fufuta ka droit d'entrée soko za na makoki wana te o katana oyo ba yeux na wenge musique à maison mais salaka est fort we rasona mona ko chaque jour puis mona ko propre osomona technique permettant na zalaka propre na futa ba transport na ya ka répétition na landa wenge musique à maison mère partout au concert na maluku jeune on a pembe bazwa ke ye wana ta sima podium na telemi waka we ranso na monanga au fur et à mesure azo mono azo mekopi voilà moni ba master belé ba kata na bongo donc message on azana ngo pona ba jeune o pe na ko pesa ngo voir même kuna na théâtre de gymnase na bandi angwa voir même kuna théâtre de gymnase na kosenga na ba jeune ba yekola misala maboko ba kota na misala ya maboko. D'accord. Nazo na Kinshasa de na sensibiliser ka batu ponga mona na biloko otonga tonga bato batongela ngeza ba jeune oyanga donc na talisa bango en tout cas aliko to kende la jeune premier oui na sala ko mona pe na jeune boga mais hier wana likolo échafaud bien balok c'est loka lito ikuta or yo la tankutu ya pakoti a vous comprenez alors yekola déjà artika orgueil musala boy ko sala awa yango kokuta na ona poto ko sala donc ba jeune c'est le moment toujours les devant to travailler et puis to loba makambo sur ce qui se passe na mboka na biso to za ba hypocrite. Vous comprenez? Ce qui est bongi, linga pe baninga msusu oyo babongi nanu te babonga. Parce que biso toza trop neloko wana. Ce qui vit na eza bien comme ko banga. Nalo ma politique te. Ba ya kanganga kuna, ba ya salanga bote. Lelo to wana mokonzi na biso mboka Fachi Beton Zali azolo ba o effort. Makambo zo leka na mboka na biso. Azolo ba biso tozali ba artiste tozali église au milieu du village. Vous comprenez? Quand le pays va mal, ça ne va pas. Et le but est quand le pays va mal, tu fais un bois, tu mets la batuka musique, voilà. Voilà. Mingi na bombi koloba awa na koloba ngo kuna. Voilà. Kolobango les 7 mais répondre bisoté na bi lo ni zo bank ça pour le moment. Là on est au bank ça. Non pour te dire que non, nazan eloko moko onga na zo banga te. Très bien. Nazan eloko moko onga na zo banga te. Na kobeta musique. Nazo miswe télé que jour wana na lamuka boloko les ya kobuka na tona na choc non wana ko miswe télé yango te le va peut-être na elo ni ne ko bangsanga na moni yango te quoi na moni yango te to kobeta na ngana banga mingi malili biso esali ke nzamba pambu biso to beta période moto période mulunge ko tuna peut-être na banga nde malili soko banga na banga malili siko période to beta za été mulunge ozana donc na kozana ba musicien nanga voilà to kobeta na bango concert na théâtre de gymnase eza bongo etikali bongo to komi a biso ko chiter otali concert ya Didier Lacoste moi natalaki nazwaki tango tala ngo vite fait. OK quelle serait votre réaction par rapport à concert wana vous en a point de vue non ba courage mingi à se décourager te hein
na eloko mosusu ezala komeki soki omona une fois deux fois trois fois ekopesa nango ebangisi yo te obangisanga par rapport à quoi ebangisanga par rapport à quoi non c'est la même salle théâtre la même salle oui mais la même capacité toyembaka timbre mon côté déjà toana ba octave mon côté à voix déjà toana couleur mon côté à peau déjà toana vision mon côté ye kombo na ye Lacoste Adikei nga Akelembi Mongala alias Robino Mundibu toana rapport mon côté voilà stade des martyrs na to bela ba beter na stade on ta betaki na jour na na heure na na ba fanatique na ndenge na couleur na forme na voilà na stade on a toujours ba vivre la musique beta quartier la te beta wenge musique à maison mère beta BCBG beta stade des martyrs héritier watana ba beta bébé chanda beta vina so waze kwa beta quand na stade des martyrs wana donc ba Moïse Mbie ba beta Mike Kalamba ba beta quand na stade des martyrs wana Veza Kabeta Koutoupé na stade des martyrs. Voilà. Donc est-ce que le plein aussi joue na kati ya spectacle na bino? Plein joue ako. Plein joue aka. To bete la bato, to bete la bakiti ta. Donc na yo bini la bakiti jamais. Non bini la bakiti ta. Très bien. Voilà. D'accord. Beta pona bato ba fandi ba otala bino ba osepela. Donc producteur ayaki apesi mbongo na ye asala promotion biso to sala part na biso kobeta musique ya bien. Le reste etikali ezanga te talinga te ngai na osala pona pesa bato spectacle bien le reste etikali producteur muto osala ba stratégie na ya koteka ba billet ouais normalement ezanga te non non eza nzela ya producteur voilà et yozo préparer histoire bozolamba déjà voilà. Donc voilà nous sommes en train de cheminer vers la fin comme na suka ya émission na biso. Message nini relancé na ba mélomane de la bonne musique na tikelo vraiment temps pour s'exprimer devant bateau to komi vraiment na suka et bonne chance Robino Mundibu. Merci beaucoup. Tozana bino le 7 juin na Maribel na théâtre du Gymnase. Tozala wana to savrer la bonne ambiance, la bonne musique et surtout et Rosala le Congo qui sera représenté le jour là, il y a le 7 juin. Vraiment. Voilà, c'est le Congo qui gagne. Merci beaucoup. Message na yo. Ba billetterie qui déjà ouverte pour son billet. Ba site ni nango ba yukozwa. À part ba Fnac. Ce qui est compliqué, on va kotaka na page Facebook nanga. OK. Ba publication nanga tout na tchaka na postaka na tchaka ba lien. O cliquer quand na lien wana o mona mbala moko et memi mbala réservé au côté na ko réservé. Mingi ba osomba za bato a poto to ko expliquer bon makambo ante ba ebi comment ça se passe. Donc voilà. Et à part ça abetika na site ya théâtre des gymnases ba osomba ba billet. Ba somba billet na bango. Biso tozo bonga mapona koya. Ko betela bango musique. Toza ba jeune, je pense que ba repesa chance mingi na jeunesse, tala bato ba jeune, ko pesa bango chance, bakola bako ba pe histoire na bango. Voilà. Donc message au Kanazali nango ya mwana ba jeune congolais qui se bat depuis longtemps boyebi ngai na wenge musique à maison mère na longo ya vocal moko na bandi carrière solo na koti na ba polémique pe ndenge boyebaki na swani na batu na fingani na batu na che munoko nanga na chepe munoko nanga na makambo ya batu batu ba tia minoko na bango na makambo na nga boyebi ezaka ezalaka nga te bomona yango te kaka keno ezaka nga te bango pe ba tia minoko na bango na makambo na nga pe na tia oya nga na oya bango eza makambo etiaka pilipili ba pilipili mungu ya musique ezanga te mais la musique reste la musique voilà preuve année bachana nuboye ba misu na misu ba golo ba bina yango ba warrior ba bina yango ba spiritas ba bina yango ba villageois ba bina yango ba nzoi ba tigre ba peuple de Dieu ba bina yango donc voilà la musique elle est universelle okuta on a fait à toza soki nani oza okobina yango voilà donc toujours à la bino musique il y a bien toujours se préparer des pots na bino alors je pense que Bourouya
boya kotala eloko nini oyo tobongisaki mpo na bino awa na batelevizio na bapage na biso tolakisa nyonso te tolakisa nyonso te topesaka kaka mwa bandambu baflash mais oyo tobombi mpo na bino ezali basurprise ya bien kitoko mpo na bino bafani na biso ezali ezoya donc bosomba billet rendez-vous déjà le 20 awa pour la single à domicile la plateforme toi téléchargement et Robima boyo comme ça qui to sali et le 7 juin 2025 au théâtre des gymnases na vous appelle le 24 na Dôme de Paris on invité to lamba ensemble na monsieur le chanteur héritier watana de Goga moto na tembe to lamba peuple dédié ba roya rolia journée wana na Dôme de Paris quoi. D'accord. Très bien. Je pense que bonne chance, Robin Omonzibou, avec les chiffres 9. Parce que la paix, Freddy Mbolongo, parce que la tout est belé. Parce que la Freddy Mbolongo. Voilà. Parce que la Kayen no moni parce que la. Bangotu. Kayen de. Parce que la polémique était là. Parce que la bangote. Bangonyo surtout. Oh bobenga Yaya non? Yaya. Wapi Yaya. Ayemba kitoko boy Coco. Voilà, là c'est un moment où quoi qui m'a naïe. Tant qu'il poto zongi. Ah. Siko to sa nini. Ok. Ata bazalaka bongo penza. Quoi qui m'a naïe. Yaka na koko. Azana ba douceur makasi. Voilà. Leta sono moi malebo. Malebo. Zo amiko. Imaka akape. Mbalebo okati mbuta mutuma edinzana papa shike. Akwelankema oyebie botunangani nyango oyebie botunangani nyango abali moto mwindo lokola bali mondele akomine sengo lokola baku kende na mpoto kosku wetander mabutruman pantoufle Katerina Skurun Erike Muskine Tankol Mambuta Tala lelo yo musique bato bakanisa ki mosala ya bazoba Kade mode Zube Sampayo bisika yo komisinga. Merci. Musique. Pas de problème. Voilà, on se retrouve prochainement, mais entre-temps, Natiki Bino Toyoka, quelques sons au baro proposé Bisso avec avec Robinho Monzibou et le chiffre 9. Je dis merci à tous ces mondes, au Batali Bisso, Willy Mouchen, le véritable code d'Amboka, et puis merci pour la première dame. C'est parti avec Richard Antessa et Kerry Tontipi. C'est parti.
L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.